Univers Service, en partenariat avec les universités Gomel, Surprise Health et CSU, organise un test de bourse d'études pour 6 pays, dont le Canada, Chypre, l'Ukraine, la Tunisie, la Turquie et la Biélorussie, qui aura lieu le 27 septembre 2020 à l'Université protestante au Congo UPC en sigle à partir de 11h. Pour y participer, appelez-nous au 081 15 75 330 081 15 75 330 ou au 089 240 66 et 64 089 240 66 et 64. Hâtez-vous car les places sont limitées. Très bien, Motenabino. Balandi nyonso ya Bosolo na politique officielle spéciale Bosolo samedi. Ezala na noté pour la toute première fois, nous avons décidé ya la plateau spécial parce que besoin ezalaki. Besoin ezali parce que tozana semaine moko ezali mouvementé autour ya ba marche, ya contestation pour na bato mususu baza ko contester mai o ezako leka na assemblée nationale. Semaine utaki na makambu ya sakata na mina kubalua na bango ba proposaki mais mingi makambu ya CENI oyo désignation ya mwana mboka Ronsard Malonda et poser problème pour na bato mususu enterrement na EP na Assemblée nationale et l'équipe mala moté selon bato mususu. Voilà pourquoi ba parti ya ndenge na ndenge mingi ya opposition nde ba plateforme politique batomboki balobi likambo wana ko kolekate bato na bato bazo pesa maloba na ndenge bango baza komona. Et puis bazana ba directive au bango bazarozo. UDPS na ensemble ya population o bango ba invité ki na balabala. Bazala ki mokolo ya jeudi le 9 to la ki saki bino yango TV za radio te bo solo na politique ezala ki sur place pour na ko faire vivre bino ambiance nyonso ezala ki sur terrain. Le journaliste n'a pas d'amis ndenge to lobaki nyonso e ko sala na biso to kozwa part ndenge boza ko mona ba image ya mwana TV za radio te. Tozalaki na boulevard Triomphal, tozalaki na Limité, on a été partout pour na kosala musala. De la même manière, Lamouka qui a promis sa marche, mon coloya les 13. Biso bosolo na politique tozala sur place pour na kosala musala. FCC balobi ya bango eza mardi tokozala pe sur place pour na kolakisa bino ke tozali église vraiment au milieu du village, tozala na couleur ya mutute. D'ailleurs si toyebisa bino botiela biso motema te, so otiela biso motema kozala déçu. Okozala déçu yo moko mituna pourquoi la landaki mutu pour ya kobunga pamba. Très bien, on va parler de ça. Pourquoi la Moukaza Roboya, Ronsard Malonda? Pourquoi Bazako manifester? On va tourner autour de ça. Ba politique, bazo benga population belé na balabala. Baya ko tambola pona ba intérêt ya oyo bango bazo linga. Mais population zo benga bino na balabala pona dollar. Azo benga bino pona courant. Ba nouvelle unité ba futamite ti lelo. Ba soda baza na condition nini? Boyoki mokonzi mboka ndenga fongoli liboke. Tango akendaki na poto wa 10 millions de dollars ba bimisaki. Balobie futa ba soda et kamate bato COVID-19 bato basala ki équipe santé bango pe bazwa misolo sur 10 millions kaka 4 millions de monani 6 millions za ko mona na te. Pourquoi politiciens zo sala marche ya bongo te? Pourquoi sali ya kulu na te? Pourquoi tikali kaka na intérêt ya CENI oya yebi ke yenda ko bima député population ko tikala na moustiquaire imprégné ya kozala na voiture ya munene a kozala ba conditions malamu. On va parler de ça TV za radio te. Pour information, lobby na conseil des ministres ezaki pena mwa kita. Boyebi ke ba inspecteur ya IGF wana bango ba kamati siko mission ya kodite na makambo ya COVID-19. Donc bazo kota batala mbongo ya COVID-19 matata yango euti wapi. Ministre ya santé Eteni Longondo. Ya legaki na Top Congo, sima ko sala mission na ye. Na kati ya maloba na ye atali saki likambo moko loko ya paye du peuple. $200,000 ba bimisa pour ba désinfecter makambo yo. Il y a COVID-19. Même bon, on a moussale mona na paye du peuple et banité. Le rôle a dénoncé en gros, ministre à finance kuna ba on va bien te. C'est que muto alinga bomabiso. Akende la Longondo na biso yaki lokwa ba bunda bitumba. Na nzoto penza boy. Sango lobi balinga ki ba bunda. Oui monsieur, zaki lokwa bitumba. Ko soit na penza ya makasi. Na yango wana ministre ya santé wa landani na Eteni ye pa beti eloko moko pas premier ministre. Atalisi ke faut balandela mo makambo ebele po makambo COVID-19 bazomo nango kimiate. Donc liboke fungwami ba vérité ko bimana katsa makambo ekozama malamu te. Rita Bola oyo azalaki mokonzi ya DGRK oyo a démissionnaki ye moko na volonté na ye wuta mokolo ya mercredi azalaki arrêté azalaki na mandat moko provisoire na niveau ya parquet ya Gombe
o babengaka migo aumelaki mikolo mibale lelo na tongo nde tokoloba boye azali mape uta lobi mais lelo azokene makala lelo na tongo. C'était l'information qu'on voulait vous donner. Pona yango ndenge to anosaki bino nyonso boyebi ke yende sengeli azalawa azali responsable ya communication ya parti monone ya MLC o ezali ya Jean-Pierre Bemba mais azali pe na liboke ya Lamuka député national molobeli ya Moamba mais ya population congolaise po azali liboke ya national na Mobimba. Raphaël Kibuka topesi mbote ndeko sango tokutani sous lelo. Oui, pour la 3e fois. Et l'ongina yo e mona kwa bat balo barate mais so bandi koloba batake zo zala mwa mingi ezaka nini. Et l'ongina elingi et la sacré na lo barate barate mingi te mwa kimia. Non mais yo déjà mona avocat waza baba. Avocat baba la raté. Tous les avocats sont réputés être bons parleurs. Ouais. Tolo baka. Peut-être la rendre moi tactique hein. Oui, ils ont nature. Je donne l'impression à Rolobate, mais ceux qui n'ont lobby, na Rolobate, loko ils ont na tina pour porter quoi. Okosa bato moamba pour la première fois na moni okosi, ils ont l'habitude na yote. Okosi bato mwa masque. Covid yango ekomo ke na suka 100 000 masques olobaki ezalo wala mungu wana misuti lelo eloko ezate. Ngaza homme d'état. Ceux qui n'ont lobby les kambu na lobara ya lokuta te. Sauf que différence nanga ezali na lingi kolanda lokola baninga nyoso bazo salate. Masque ezali na bureau na ngetikali 60 000 masques. Lobby yo dimanche na bengisi officiellement en public o accompagner ngai na matete au moins na rosala na 60 000 etikalinga. Donc 40 000 de osali na nte. Déjà na 40 000 la tini déjà na équipe nanga baza sur le terrain. Et puis même au tokola ki sa lobby ngai te mna okita na ba quartier pona kabola. Et aux la symbolique yo zu image to pesi bato to kopesa okomona ba kozala sur place bango de na terrain bakei. Mais pourquoi masque mususu pe to kotamwa nango lundi. Parce que na moni na ba marche outi ko précédé o ya biso bato ebele bazo tambola sans mesure sans ko respecter ba mesure barrière. Alors na cadre wana biso to lobaki to bomba pe ndambo ba masque loko le kuti yango okomona que jour ya marche ngala ba no pesa pe ba masque pour y protéger ba manifestants ba ko accompagner biso. Honorable Raphaël Kibuka 60 ans indépendance yango yo fête yango uta les 30 ba kino bazo sepela mais mutuna ndenge na ye bino penza parti ya libération MLC tangozo tala 60 ans après yo lokola molobeli ya peuple lokola bana mwamba bazolanda yo bandeko no bazana mbandaka bandeko bazana bandundu kote otaka na interna bandeko bazolanda yo na Congo central ndengo zomona 60 ans après mboka oyo ekoli to etikali kisimbi 60 ans après soki mboka ekoli te nani apekisi mboka ekola nani abomi mboka to diagnostiquer malade pour to pesa ya soko lobi to diagnostiquer malade to go umela mais na mokuse na koloba ke 60 ans to sali za gâchis ils allaient perte 60 ans après lelo biso tonga to koma mosika par rapport à neto za lelo soko zongi na 60 lorsque to zoki indépendance Canada na Corée du Sud to zaki na bango presque la même pied d'égalité lelo soko beti li solo à Canada ba web soko za pays industrialisé très développé soko zongi na Corée du Sud bah oui, biso kezali pays industrialisé très développé alors que biso à l'époque tu as na même pied d'égalité biso leto kendeli boso biso tu avancer en reculant c'est-à-dire to zongi sima peut-être que na sima kutu to zaki bien mais ndenge to komi lelo ezali gâchis wana to kochango na mutu ya nani ezali succession ya ba régime oyo et diriger mboka na biso ko banda na président Kasavubu déjà oya bango liboke na balumumba oleba sangana liboke ba diriger mboka ba kotaki na conflit président Mobutu ayekozwa abandaki na ba makanisi ya bien mais à partir de 1980 déjà to bani kokita o wana ememi biso lelo toza considéré na lobaki yango na émission moko na lekaki Congo eza lokola moto alali obligation ezaka ya kotelema po akoki kokoya lisute po akoyi déjà lancé. Donc responsabilité ya gâchis o nazali ko lobela pona mboka na biso ezali na succession ya ba dirigeant oyo ba uta to banda indépendance na biso tilelo dit. Ça dit ba évoluer mingi zande ba homme politique hein ba homme politique ba évoluer na koyiba
mais évoluer dans ma canicipo na bien-être la population de tout ce régime aux loba ils ont un régime mon côté travailler pour na bien-être la population ils ont un régime mon côté na moniango où ils travaillent surtout pour résoudre les problèmes sociaux et tika la kozala te depuis mondela kenda oui et tika kozala te mais moi j'ai na monaka na ndambo ya temps oyo Mzee Kabila lekaki que ceux qui a zwaki temps na oyo alakisaki biso à l'époque Congo Ingazande Moussous. Mzee Kabila c'était un véritable président pour moi. On est à Vinanga, c'était un nationaliste. Na temps où il y a zwaki pouvoir na Ewana, Bilembo et Salamaki sans aide, il y a Libanda et Zalaki une lueur d'espoir. Ceux qui te continuent qui plutôt naïe, tongato zala peut-être musika. Wano lobi po na ba anglais muso mais musée mtaya na ba rwandais wa ye mtaya na ba burundais lelo yo incursion ya ba arméniens so uti libande kotia ezaki musée avant musée pendant que Mobutu était là le Rwanda n'était pas chez nous Burundi Uganda ba lagite tango bango ba ya na rébellion bango ne ba memba batwana lelo azalaki incapable de kozongisa batwana muso batikala na bango wa oui ceux qui au tikela ki ngai temps na beta ba avantage auto tirer na ba régime nyo sur leki na ba désavantage na ngana pesa ba détail wana na kozonga na wa Mobutu po na ngai non tozonga na oya Kasavubu po na ngai Kasavubu c'était le président le plus honnête au biso do monde na Congo ouais ibate en tout cas po na ngai je le dis à haute voix Kasavubu c'était un homme intègre Mobutu c'était un véritable nationaliste qui a imposé le respect dans le Congo à l'époque Zaïre ba voisin o ya biso nyonso ba ko sakana biso tene ba o sakana lelo à l'époque où Mobutu c'est grâce à Mobutu o lelo biso to va na kati ya Congo boye mongala akiko va na Congo na ba Congo na Congo central moto ya Congo central ko va na Katanga ainsi de suite Mobutu a fait que na ba système na yo a tchaki que autochtone a dirigé province T à l'époque ya ba région a kozwa moto ya ba Congo atindie na Goma konde villa Kikanda. C'était justement pour nako matisao tobengaka unité nationale. Donc pour nanga les pères de l'unité nationale c'est Mobutu. Na préféré na suka wana o itikali trobetali solo. Très bien mais père il y a alternance de lobby solo te pour ba bani ngamba père ba unité c'est que père alternance il fallait le bappeler solo na emotika. Kolobisanga eloko na inkolobate. Il y a wana de ingratitude mingi na bino bato bolinga kondima makambo te. Tika to évoluer. To kota dossier ya makambo ba marche parce que ya ngonde siko likambo ezobeta penza mikolo mingi. Mais d'abord na lingi to ça l'évaluation ya bandeko. Avant to kota lisolo na bino. UDPS parce que bino nyonso bozo que ne presque na angle moko ya ba marche bien que bo kabwana mama mbebele parce que yo moko zali porte parole au lobayango mais UDPS ça salaki marche na tango yo tali marche au UDPS ça salaki eza marche zalaki d'abord interdite ndenge bino bo senga wana ndenge bino bo informer boye ba ke ba marche nyonso wana presque ba obo yango déjà marche à UDPS ba boye yango mais bato babimi na balabala moi ma grande question pourquoi bo s'associer ki na bande côté pourquoi botali marche à IDPS na musika pourquoi bino bozalaki na quantité pour que bango pe baya ko accompagner bino jour ya bino ndeko moni marche na bango zalaki une réussite totale ce qui ba dérapage ezalaki ni nozo déplorer na marche wa marche à UDPS était une réussite naza opposant naza ya MLC ya la Muka mais je le dis à haute voix que marche à UDPS qui réussite UDPS azama kila moko na biso c'est-à-dire to uta libu moko les lobango bazan la pouvoir biso totika na opposition lorsque ba observer makambo et salama qui na parlement à l'occasion de la désignation il y a futur président ya Seni bazwaki mokano bazwaki décision au sala marche na bango c'est pour moi comme je le dis ezali réussite ba faille ezali comme boyebi lorsque to sanganaka to bengaka population et marché na biso na kati wana bato ya mabe bazangaka te justement tina ya la police yango wana outi ko yebisa ngai que ezali ba marche interdite oui gouverneur à ville a le beza interdite a pesi raison a le beza état d'urgence ba ko tia biso devant une situation en fait accomplie tozana état d'urgence Parlement de façon cavalière, ndenge tomoni, plutôt assemblée, a décidé que l'équissa, que ça la passage en force, il y a candidat ou il y a Seni. Biso to kozela to lobi to en état d'urgence to zela ti lorsque ba komeze ba relever plutôt mesure bon to manotambola. Non. Nous ne pouvons pas avaler ou gober makambo bazali ko imposer biso. UDPS akiti et Simbi, ba dérapage ezali na bateau to benga ba élément incontrôlé. La police logiquement il fallait encadrer.
Koboya ya gouverneur pour nabiso tozomona ngote parce que tous dans un régime il y a autorisation tous dans un régime il y a information dengue constitution nabiso lobby donc bandeko ya UDPS ba sali o ya bango marche et simbi ba bimisi o ya bango voix biso pe tozali ko bimisa biso lundi ba mouvement citoyen et ko bimisa mokolo ekolanda bato nyonso ba ko tambola bazali ko tambola pour ko dénoncer passage en force ya Assemblée nationale pour la désignation ya mokambi o ya Seni mokambi oyo na ba minute ko ya to ko lobela pour na ni to ali ko boya ye. Très bien, ba dérapage ezala qui est belé, perte en vies humaines. Bilan officiel et bani na noté. L'UDPS a parlé de 3 personnes bat bakoufi. Alors a évoqué 3 morts, mais officiellement la police na moi ndenga ko leka il a parlé na cas décès moko mais au juste bat bakoufi combien tisku jouer banate makamba ba blessé zali mais police a koufeli mutute policier o ba beta ki à l'agonie aza pour le moment na kan lufungula azala qui vraiment na coma mais a uti ko bima la coma azo se comporter quand même moi malé mais situation ezaka malamute le reste ya batunyo so bazala qui ba blessé grave ou ya police batiki bango baza na légion pire place baza na hôpital ba kozwa soin mais côté la population na bilan autobaxi lelo to komi à peu près na ba plus de 100 personnes ou bazala qui ba blessé y compris ngai moko pe na zala qui blessé wana ezali ba dérapage ya makambo esalamaki mais na lingi d'abord bolanda bino moko TV za radio te lobi na lobaki makambo na mbali oyo mais tika na insister sur yango bino ba manifestant bandeko ya UDPS population abimaki lobi na l'ensemble wa bangi mokolo ya jeudi ezaki droit na bino ko bima na balabala mais je pense que ngai lokola leader d'opinion ngai lokola journaliste engagé ngai lokola sango moko na ko ebisa bino kiso bo bimbo tika biloko ya bato ko piye loko ya mutute ko buke loko ya bato te tabatu musu bakotaki na kati siège ya PPRD ezalaki attaqué siège ya Steve Mbika ezalaki attaqué Sonic Kafuta église na epe ezalaki attaqué donc ko tapela ba propos Sonic Kafuta po Sonic Kafuta lobike bango pe ba ko rebondi mais ngana otuna ekaka Sony akobima na balabala na bato kombe so ezaka bato église po église wana ba frère penza mingi bazaka soute tango rebondir na bato banani wana nazo yebate mais bon on a quand même un Congolais à investir mbongo na ye Congolais pour la deuxième fois azali victime à chaque fois que ba attaquera siège ya PPRD à 6e rue ba attaquera ye parce que le pango na ye za juste côte à côte na siège ya PPRD moto investir atie ba machine na ye ezo salele misala azako bunda mwa malé na imprimerie na ye mais ba koti na imprimerie wana ba buki yango ba bebisi ba machine et sali pasi na motema et l'état biloko ko indemniser nde yango biloko ya ko indemniser ezande yango ezato muta bebisi biloko la kata ndako na ye te oyo biloko ko indemniser yango ezato muta tonga te oyo penza nde loko ya moto investi ba millionnaire olinga ko sala kala bango mais je ne pense plus à aux millionnaires ceux qui botiki la condition ndenge zali botana no moko ya ba congolais azo s'exprimer pour la dérapage de salabaki ne ba buki eloko na ye alors que lui il est à politique on suit en image toza kozonga potoko talika musko toyeba la muka ba malandangulu na marche IDPS to bazala ba réseaux zotinda ba pe ba marcher à tout à l'heure. L'entreprise de publicité Congo Graphique, située à Limité 6e rue industrielle, voisin de l'interfédéral du PPRD, a été victime pour la 2e fois des actes de vandalisme et de sabotage ce jeudi 9 juillet à l'occasion de la marche des protestations contre l'entérinement de Rossar Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Plusieurs biens évalués à la hauteur de plus de $1 million américains ont été détruits et emportés. Célestin Fuelo, DG, manager général de Congo Graphique, estime que le pays ne se développera pas avec les acteurs politiques, mais plutôt avec les opérateurs économiques que l'État est censé protéger. Le développement d'un pays est privé. Ezali eloko oyo tozali ko sala. Tozali ko créer richesse na emploi. Et il faudrait pas que biso bato tozali ko créer richesse na emploi à la victime ya bato bazali ko prétendre instaurer la démocratie. Ezali inconcevable. Donc je pense que bako sunga biso justice ya moko na biso te ko sunga biso poto e bako kokota na bato na biso. Maître Ale Mankai, avocat conseil de cette entreprise publicitaire, fustige ces actes et demande au gouvernement d'indemniser son client. Toza indigné puisque aux embalami balé toza chaque fois visité par des pilleurs après chaque organisation d'une marche. Nous avons tout perdu. On ne sait pas maintenant si quoi batu bako futa mandenge nini. Ba gens bako vivre ndenge nini. Ba famille na biso et ko suka ndenge nini. Vraiment
mbala oyo bomeka kozongisa biso na ba droit na biso. Les agents de Congo Graphique demandent aux autorités du pays de leur venir en aide car c'est une porte de chômage qui leur a été ouverte. Patron na biso aza ni muta politique ni muta nini asala ka politique te aza na ye congolais eza ya congolais ya mwana mboka engagea biso toza plus de 500 agents to sala ka awa siko biso nyonso 500 wana musala esili toko kende wapi babakisi chômage likolo ya ba o baza déjà na minute oyo biso tofani na bandako donc chômage ekoti tobakisi sous chômage na ba chômeurs bazalaka déjà na Congo. Très bien. Honorable, outi kotala quand même ils appellent la circonscription na yo à Moamba. Ba dérapage à modèle congolais azongi sima ennemi à congolais hein. Eza déplorable ya komona que bateau babimi na nzela pour ba revendiquer pacifiquement ba oya bango ba droit oyo bazomona kezali violé ba longwa na nzela ba kende tumbaka bandako ya bateau ba kende buka ka babiloko ya ba particulier. C'est quand même anormal. Et puis, ce qui m'a choqué, lorsque vous avez la vidéo, lorsque vous avez sa siège à PPRD, vous avez appelé les policiers bazawana. Quel était le rôle des policiers wana? Bagotika ndako ya bato ya parti politique qui est reconnu par le ministère de l'Intérieur et que nous zika bongo. Deux jeeps ya police ezalaki. Oui, 2 jeeps. Ngana moni ba policier na ba image, mais apparemment bazaki impuissant. Au-delà ya kobebisa, au-delà ya kobebisa eloko ya parti politique PPRD. Et toucher ndako ya moninga o ya biso wana congolais c'est oyo qui déjà emploie plus de 500 personnes. Déjà un congolais, je dis bien un congolais a créé emploi et après si ba congolais bo bebi si biloko na ya ba millions de dollars bongo akotambola ndenge nini ba papa o wana bazui maloba ba ko vivre ndenge nini. Chef de l'état lorsque azui Kibokondi Félix Antoine Tshisekedi alobi objectif na ye ezali pe parmi ba objectif oh ya na créer classe moyenne. Mais il y a déjà à la classe moyenne. Après ça rappelle déjà Misala, c'est un grand imprimeur. C'est un Congolais qui a commencé petit, le lobo azali kolo, je pense qu'à Rokita likolo ba incendie à Boué. Gouvernement justement, il faut ameka kota la commerce ko indemniser bandeko ya Boué. Moto investir ba millions na ye, ou liya tonga bandako, ou liya abala basi, yé azui a tongi industrie ou ezali ko créer richesse. Bande konabiso o bazali incontrôlé ba ye pour objectif mususu ba tamboli libanda ba toucher ba intérêt na ye l'état kanisela ye kozala vraiment important ba soutenir bato ya boye pour lobby bangone bazali ko poussana ba remplacer bato bazali ko dominer économie na biso. Très bien. Alors ba dérapage ya mo ebele namoni polémique mo été salami na réseaux sociaux autour ya mwasi moko asubela ki photo ya Ronsard Malonda tozolo bela mamba Ronsard Malonda na épargner bino na image ya mwasi wana ndenga subela ki mais bino nos bomoni yango namoni Jekoko Mulumba sengeli yango pe pardon mais avant to landa peut-être mwasi wana yo lokola molobeli ya peuple yo lokola moko ya bateau pe ba ko marché mokolo ya lundi po to tanga likambango tout à l'heure dossier toza kokota parmi ba dérapage ras bol mwasi moko a sepelité a comité na niveau ya ko subela na photo yango ezaka marche to ekomi eloko mususu. Lorsque la monaki image wana, j'étais très choqué. Je dis bien très choqué. Image wana ezali parmi ba anti-valeurs. Oyo yo biso ba kinois, oyo biso ba congolais, tous allez ko combattre. Maman oyo wana asali yango. C'est une maman. Je dis bien azala bana o ba leki ba 30 ans. Comme on avait philo avant na kingabwa. Asali yango po ala kisabiso kazali na kanda ya Malonda. Kanda Malonda, il fallait épaiser courage na miso ya bato ponga ya en tant qu'individu ce côté misinga na balabala misinga na suba na masubo ebimate na okokate déjà ceux qui montent na capacité au milieu ya ba milliers ya bato bongo abimisi masuba je me pose la question ceux qui a bongo asala qui entraînement pour asala makama bongo te mais pour nangai ezali ridicule ezali ko fingisa non seulement marche oyo ezalaki ya UDPS ezali pe ko fingisa ba mama nyonso ya Congo na yo ki asengi bolimbisi mama yo kanga bien soki yo kanga ite mafilo ba pesa o message ki bon moto ba somba ngo na mbongo te ata ba pesa ki yo ba million ata ozwa ki eloko te mais ki bon moto ba somba ngo na mbongo te ozali mama ozali modèle na tango tokola kana tanga mobutu banda koloba mama nde mutu a batelaka cellule oyo yo tobengi famille
ceux qui ozali mo bateli ozali moto a bomba kabana oya pesa éducation obandi ko sala bongo et kozala malamu te mbala sima ko bandela ngo te parce que ezali soni na biso non seulement parce que ozali moto a moamba mais parce que ozali surtout mama oyoyo abotaka pe akolisaka. Alors boyo kana no mwasi yango mafilo mama kingabwa mafilo asengi pardon mafilo alobi mafilo paza yanke boyo ke lolobi mafilo po non na ebisio que il faut comprendre que so ozui moto aliboma ya mwasi na moto aliboma ya mobali so batikali bolumbu misu mingi tokango kota moto aliboma ya mwasi moto mobali toko trouver moi normal ya moi ba plan mais ya mama pour nzoto ya mwasi za sacré sengeli to batelango mais mafilo ye moko alobi boteni ye rigueur te azongi na se ya makola ba congolais boyo ke sengeli pardon mafilo tozonga potolo bela mambo sonika futa avatoko ta mambo aronsa banda tongo bolo bo batininga mutatinga azatinga la sala ngona kanda ya mboka poto zo souffrir na ese bato azokufa bolo belokote apela kishe bolo bati bo komi na tsala ngopola bokonja mboka tena sali muto bo tshela seni yako za bokonja mboka la bisote ta to souffrir to mona passe yango na sala ngo mutatinga tenga mona sala ka soki na sali mabeba mama bolimbisa ngai na sala ngona kanda pondo to souffrir na sai mutatinga to bolo bo mutu tenga mo dem na zoi photo ala na bibo pesa nga baibelo ko sala te na kitchongo la sali yango na subela ko po ba ya bisedo biso afrique to ala kanda wow bato na bato bana ndinga bakanda na bango moni même na bana na o soutenir te mais moi na musuna kanda o ka bo bambi tv mais Marc Filo bakanda ni minga zo subela donc il faut éviter ma te tolimbisio mais kozongela lisute bongo te ma Filo Ronsar photo no basubeli ata pona kanda ya masuba mafilo longola candidature pardon mon frère et comme na masuba bongo so kutana na pula shege elinga osuka wapi po ba shege bakitsaka elinga ozala bien te Sonika Futa lobi eloko moko a réagir église à Sonika Futa c'est depuis 2006 apparemment comme na mababe Sonika Futa na 2006 azaki pe victime église wana bataka kango je me rappelle quand Bemba rentrait moi attaque mo ezalaka à l'époque yaki mo affrontement entre bango na pouvoir en place ya kala et ça là que église wana ba pire rango église yango et umeli esi la raté parmi babiloko esi la raté so mta na poto azo expliquer mutu même na Congo so ngo koto mon église à Soni so alobi que église mo esi la te bo ba oyeba po église et umeli esi la raté mais Soni azo quand même moi souffle bandi quand même na moni moi ba vitre sika ba bandi ko bongisa yango église victime mais il promet que bato basali yango bana monopole ya violence te bango pe ba capable ba ko rebondir na eloko wana bango pe ba kozongi sa revanche d'abord lecture ya Soni omoni yango ndenge nini et puis ba attaquer église à mosali na nzambe eza politique pourquoi s'attaquer à une église pour ezali moko sacré déjà ko attaquer ba bien ya ba particulier na uti ko lo bango tout à l'heure nazali contre très bien nazali contre ba attaque ya bongo ba saccager église biso toza la capacité à juger wana CT mais dès lors que to benyango église pour na ngai naza na formation na éducation naza lango je m'incline eze sika nzambe kobe bisango eza mabe mais lorsque il a développé argumentaire na lobby azo imputé yango na ba parti songolo pakala je me demande ce kaza na ba preuve ya ko soutenir ba propos na yo wana ko promettre représailles aloba que toza pe na capacité ya ko zongisa ils ont engagé, mais moi je pense que le Conseil européen, c'est ceux qui ont lésé à saisir l'instance judiciaire, va mener l'enquête, parce que ils ont bateau va piller PPRD. Au batumbi biloko andeko c'est le fuelo. Na bateau ba zui oyaye ba BBC à église. Ba image zo monana, bilonge zo monana. Tina la police na justice yango wana. À partir de l'image ya bateau wana ba casseur wana, ceux qui va mener ba investigation et que ba kangi ba sanctionner mbala sima ceux qui marchent ezali bato bakozala na bobangi balobi na ba image o eko monana ceux qui elongi na nge monani na kati et que bazungai na kokende prison bato bakotika très bien le visage ezo monana très bien l'état sala musana balati ba masque te services spéciaux ba policier ba koteli bato na kati ya ndako image mo ezotambwa na réseaux sociaux ba koteli bato na kati ya ndako ba puki na porte et puis aussitôt policier a koti na bida policier bazaka ba ema ya téléphone c'est-à-dire a koti abimika bo téléphone ebungi et puis moi sur la zone na téléphone Alexis Munduki services spéciaux musala bino na renseignement na police auditorat militaire pourquoi bozo kanga bato wana bapem ere yango ya okanga bato yenso wana très bien bato bazola na biso na minute oyo baza ebeli des milliers de Congolais nous suivent à travers le monde na YouTube ba obala na biso na Congo central ozali molobeli ya MLC ndenge ozolo baboy donc zo engagé parti zo engagé pe la moka ndenge tozolo baboy
outi koyoka Martin Fayulu outi koloba que alimbisi makambo nyonso elekaki do vérité des urnes esa bosani yango azondimaka Félix aza président de la République makambo boya nango sikoyo so boya yango ifoloba eza te otikali okanisa kwa ngana lobiso ngana lobiso yote mais nayebi ke Fayulu alobi ya bosani c'est-à-dire andimi Félix question nanga ezali pourquoi bino la muka bozo boya Ronsard Malonda bozana ba motivation nini bino bozo boya Ronsard pona nini bozo boya ye po aza muta Congo central boko boya Ronsard parce que UDP c'est boye yango bino pe bokoti na kati ya molongo wana boyebi eloko bozo sala te raison nini eza fondé penza bino so botali bo mwana azolanda biso na tongo comprendre bino boboyi Ronsard pona nini chapeau bana président Fayulu oyo alobi na motema na ye ka limbisi abosani ye misu na ya tali vers l'avenir homme de temps de ye wana biso lorsque to banay ko yemba vérité des urnes et ngay ko la kisate que to zonga na élection en 2018 to bandela makambo à zéro bongo to banda ko poussa na liboso non to lingaki vérité des urnes oyo biso to banay ko ganga ezala que lobiso ki élection est salami moto oyo a postulé na municipal oyo population a voté ezala yende ba ko proclamer élu to lingaki moto a ko postuler na députation nationale lokola nga na postulaki ceux qui ba proclamer ngai na CENI Cour constitutionnelle est confirmé par résultat où il y a biso ndenge ezali ndenge moko pe na présidence vérité des urnes elingi ko la kisa que lobby ceux qui mboka et keina maponami to pona bateau oyo population a pesi confiance mais qu'on imposer bateau oyo population a pesi confiance te yango to bengi crise ya légitimité yango ezali na base ya désordre sur le plan national mboka na biso ezali ko tambola te globalement likolo ya ba crise ya ba légitimité oyo to uti nango banda to uti na bambule koleka ba élection to saliwana donc pour ngai président Fayulu il était temps à ebisa na population parce que ngana ebika limbisa kala mais alobi yango officiellement il y a peu à limbisi to tourner page to zonga na Ronsard Malonda na candidat président à CENI Ronsard Malonda na ba information on a vu azape ya promotion ya ba avocat au baza na cabinet na ngai ba confrère na ngai c'est que batuna cabinet ba tekeli ba vérité non ba tekeli nga ba vérité te yoka makamuna roloba ba yebi moto oyo ba bengi Ronsard Malonda c'est un homme très calme azali moto azali na éducation ya malamo na fouillé pe ba information atanga na petit séminaire ya Mbatakiela na ba Congo ngai pe nazali formé na séminaire ngala tanga na petit séminaire ya Katende na Bandundu na Kwango azali moto atanga na Mbatakiela oyo forma moninga na ngai collègue pe lokola Albert Fabrice Puela et forma pe moninga na ngai Maurice Tambwe c'est un petit séminaire qui a formé la crème c'est-à-dire ça moto amaele sur le plan instruction aza bien formé sur le plan kibomoto azali moto moko ya kimia pe ya malamu donc individu ya Malonda azala problème te tozolanda individu ya Malonda azala problème na bisoté mais bisoto ali na problème na ancien secrétaire exécutif ya CENI ye azalaki patron technique ya CENI lorsque Tokenena Maponami en 2018. C'est-à-dire rôle au Malonda jouaka. Oui, c'était lui le véritable patron. Donc, ce qui véritable, donc chargé à opération, il y a CENI, Ezalaki Malonda. Élection wana oyo Tokenena en 2018, oyo résultat magina en 2019, et Bimisa Makelele Belé. Makelele wana ba imputé yango pe na Malonda. Alors moto ba imputé Makelele wana. Ba mona yeli suso azonga. D'abord mécanisme où ils allaient à propriété. Élection et salamité. Hollandi abe chole. Image na ye na habité ce boza nango. Tout à l'heure, abe chole lobby ndenge makambo eleka ki ba vota qui était. Ezalaki question au cardinal tata cardinal a posaki bata la banani ba ko retenir to banani ba ko tikala avant ba kena maponami. Bato oyo ba poni ye wana o ba lobby ba poni ye ba sali ya bango club ba ke ko présenter PV l'Assemblée nationale. Et les qui n'a pas condition au bisonio s'auto-décrier. Déjà, na roebisa yo, na Assemblée nationale, jour ba pona qui est au wana, o ba anterina qui est.
ezalaki entérinement na ezalaki repris na ordre du jour te et ça la mis na ba condition au biso opposition to gangi ko ganga na biso ole suka na parlement yango to lobi to tambola biso na mokili oyo ngai na yebi ndenge to koleli surtout na mosala openga na sala en tant qu'avocat ceux qui ko samba liboso a juge o azali soupçonné ko zala na ba relation particulière na parti o bozala bango opposé to sengaka to bengaka ngo récusation to ko yebisa juge non yo ko sambisa biso te parce que ozana ba relation na bato yo azo inspirer confiance ozo inspirer confiance te ceux qui t'ont récusé ba juge bazaka élégant akataka tikimbala moko même en cours d'audience to ko yebisa juge to sengi déport na longwa parce que yo ozo inspirer confiance te peut-être l'instruction na ya zo la kisakazali pour une partie ceux qui to boyi to koloba na mokili nyoso to yebi moto ceux qui bani ko lakise mosapi po na mabe moko songolo pakala ceux qui azala kibo moto oyo ngana yebeli ronsa il faut abendana culture ya ba démission culture ya ba retrait na ebité sika azali soka zolia azomela azotala mwasi na ye azotala mwasi na ye azotala bana na ye azotala bandeko na ye na bao bazobengi na ba telefone ayoka ke bato babani kokufa likolo na ye makila ya ba congolais ezotanga likolo ya ronsa donc makila oyo etangi oyo na marche oyo eza nde likolo ya ronsa mais tozali kotambola pourquoi ezali mpona kosoppose na candidature oyo ya ye baentérine mpo ye akamba baélection ya 2023 soki déjà baélection ya 2018 oyo ye azalaki chargé d'exploitation numéro 1 et betaki mbonda et que makele zalaki pourquoi est-ce que tokotika ye a organisé les soucis en 2023 situation tozali ko benga ya mboka lelo situation actuelle ezali na pour origine ba élection oyo misa tutouti ko sala ba élection ane salama na ba condition oyo ngana yo to yebi o population yebi yango biso to lingi biso opposition biso IDPS biso ba catholique biso ba mouvement citoyen tolobi to bongisa depuis to banda indépendance tilelo ça fait 60 ans tozali ko pédaler à vide au moni vélo ceux qui tozali ko pédaler za la chaîne te ko poussa na liboso te tozali ko tambola ici comme encore tozali ko rond point alors pourquoi est-ce que biso to continuer ko ndima to rond point ka alors que biso to botami to koli to bani ko bota bana biso ba ko tikala to ko tika ba na Congo ya ndenge nini ceux qui bonbon ko ezalité na za d'accord na yo parce que malonda na âge au comité ko boma batu za moi pasi moni bonga ko zo boma parti à 60 ans déjà la âge za na 40 ans so ko mo boma oui ozo boma parce que koyoka ndenge honorable alobi batu nyoso bazo kufa makila ya bango loko les na réseau ko longwa na yo e ko zala nde likolo na yo on nde likolo na yo nangi natana na beshule natana réaction à beshule mais nangi la comprendre lolenge ya ko boya malonda izana bandenge belé bokokaki pe ko sala motion na niveau assemblée nationale et ceux qui yoza député batikali biso temps bokokaki zela papa zela ko sala motion pour ko sa malonda na assemblée nationale bokokaki pe ko sala ka ba pétition na réseaux sociaux bokokaki pe ka ko constituer moi lettre bokei pona nini bozo préférer kaka ko marcher pourquoi bozo préférer ko marcher et ko marcher on a opesa moi à double vitesse surtout ko marcher na bino na o ya IDPS ezaka pona ba intérêt aseni marche ya makambu ya dollar kozala jour nini marche ya insécurité na Djougou place ezana Ituri bazo kutwa mikolo nyonso na Beni lelo yo tozali infiltré plus de 7 armées étrangères côté na sol congolaise na sol congolais ba attaquer biso presque partout toza ma dofolo na ba frontière armée oyo balobageza 9e ma dofolo ya ma dofolo na soda zo sutuka mungune sa côté azotuna bakota ilobi soda muta atuna si bakota ilobi bon so soda zo tuna civil apesa information ni boka na pona malonda solo nda zoloba abe solo akozala invitable solo na politique lundi dans les après-midi boka na nuye TV za radio te tozonga toeba motivation pourquoi il faut marcher pourquoi pas il faut faire autre chose à tout à l'heure. Le candidat de la Senko était celui qui était le mieux coté à la présélection au niveau du secrétariat technique. C'est lui qui a eu le maximum de points, 8 sur 8. Et c'est celui-là qu'à un moment donné, la Senko par le cardinal a retiré pour favoriser le consensus. Donc, la Senko n'était pas accrochée à son candidat. Il a remis parce que il n'y avait pas de consensus entre les deux. Et pour nous, il était question de ne jamais accepter la candidature de Malonda
Parce que nous savons que le peuple ne supportera pas ça. Et aujourd'hui, je crois que ça se prouve de l'une ou l'autre façon. Ce qu'ils appellent vote, c'est le fait que le cardinal appose. Quand il a remis la candidature du candidat de la Senko, de Cyril, ils étaient de nouveau 3. Après avoir expliqué longuement pourquoi la candidature de Malonde a été très dangereuse pour le pays, il a voulu poser une question démocratique. Voilà. Après tous ces échanges, qui pense encore que la candidature de Malonde peut rester sur la table des négociations? Ils étaient 6. C'est ça qu'ils appellent vote. Il a continué. Qui pense que la candidature de Yale, donc de protestants, peut demeurer sur la table de négociations? Ils étaient 3. Sonny Kafuta a soulevé la main 2 fois. Il a continué. Qui pense que la candidature de Cyril peut demeurer sur la table de négociations? 3. Sonny Kafuta a soulevé la main pour la 3e fois. Donc 3 fois. Ma sœur, as-tu vu dans une élection? Position. Non, as-tu vu dans une élection où on doit choisir un entre 3 et on vote les 3? Et c'est simple, il a bien compris le sens de la question. C'est vraiment malhonnête que l'on dise qu'il s'agissait d'un vote. Alors, finalement, le cardinal a considéré que il n'y avait pas d'évolution, on devait s'arrêter là au moins pour ce jour-là. Il a demandé qu'on prie. Après la prière, Cheikh Attala, le musulman, qui était le dernier à prendre la parole, il dit, mais son éminence, maintenant que nous sommes bloqués, après ce qui prétend être l'élection, maintenant qu'on est bloqué, ne peut-on pas prendre le nom de 3 autres dont les candidatures n'étaient pas traitées? Le cardinal a dit, mais c'est contradictoire. Je vous ai posé la question, qui les connaît pour les présenter? Mais vous avez dit que vous ne les connaissez pas. Et d'où viendrait que vous les connaissiez maintenant? Pour aujourd'hui, on arrête. Ma sœur, quelqu'un qui vient de voter, un vote qui sanctionne le processus de désignation, peut-il encore proposer une autre voie? C'est après ça qu'ils sont allés se retrouver au bureau de la CENI, qui est la maison de Nanga, louée par Sime plutôt, par la CENI, la Sime. C'est là où ils se sont retrouvés à 6. Ils ont considéré le fait que comme les 6 ont manifesté la volonté de désigner Malonga, c'est ça qu'ils ont transformé en vote. Avec un PV signé par je ne sais qui. Le président n'a pas signé? Le président n'a pas signé, le vice-président n'a pas signé. Très bien. Ouf. Boyoki bino moko. Boyoka Béchole na Elobé. Na Elobé à Béchole, c'est comme si nani. Oh là là, c'est... Non, à un certain moment, on se pose la question, Sony, ndengeni no tomboli maboko mba misatu. Ndengeni mba misatu. Ezagi Père, Fils, Saint-Esprit, 3 fois yomoko zongi sikaka. Na ebité. Olandi Abéchole nenga utoloba. Na utaya kolobango tout à l'heure. Abéchole a démontré na ba explication nae que vote est salamakité. Ezagi question yo tata cardinal Tunaki, mais curieusement oyoki Pasteur Sony a tomboli Monsapi 3 fois pour appeler sa réponse. Donc, il Azagi pour un candidat, c'est quelque chose qui étonne. Mais seulement, dans l'explication, il y a M. l'abbé Cholet, on comprend que l'élection est salamakité. Alors, puisque l'élection est salamakité, président a signé PVT, vice-président a signé PVT, PV va présenter dans l'Assemblée nationale et Outi Wapi. C'est un faux. Puisque c'est un faux. Pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale, il faut entériner décision, il y a document, ils allaient faux. Quand je parle de l'Assemblée nationale, il faut préciser, ils allaient FCC. Dans le bien, ils allaient FCC. Donc, pour Nanini FCC, il fallait entériner. C'est qu'ils ont intérêt à l'équipe candidat au Yaye. Ce qu'ils ont candidat au Yaye, pourquoi est-ce que ça la forcing au Wana? Nayoka qui, nani coordonnateur, il y a FCC, professeur Némi, à lobby, que Bango Bazalaki ni de loin ni de près impliqué dans la désignation. Mais pour l'année, ça la forcing wana. Pourquoi? Yango biso tolobi, nous ne sommes pas d'accord.
Vous n'êtes pas d'accord, mais vous avez choisi Sikoyo. Oui. Marche, Boponi marche. Marche. Bolandi UDPS. Marche. Il y a un moment où il va t'avoir MLC na minito la muka. Vous comprenez, surtout que le roi Fayou la sengi déjà pardon à Bossani. De la comprendre que bino na bato UDPS. Bozongi na bino na libumu surtout les bandelo bagi boza bato makila morodo bozongeli. Bosangeli FCC, c'est ce qu'on comprend. Fayulu a sengi pardon, Fayulu a pardonné. A pardonné. Président Fayulu a pardonné, je le répète. Mais Naouté Kolobane Bandeli, UDPS Nabiso, UDPS est la Mouka, non? Qui va le contredire? UDPS na UNC, Kachouane Outaki la Mouka. Donc, toza banaya, maman moko. Ba yiba biso UDPS, ba mema. Azaki na se a pongi, lorsqu'à la Mouki, à comprendre que si ka azaliza milieu na une naturalité. C'est comme ça que biso toloba, que bazaka na mariage à contre-nature. Lorsqu'à comprendre que ça milieu na été, bah niko fongo la misu. Mais oh na famille na biso sika na Outaki to sala ngo boété. Parce que UDPS ezala pe victime ya ba makambo tozo bundela lelo. Azali quelque part peu victime. J'insiste bien, quelque part peu victime. Est-ce que nombre ya ba candidats UDPS aligné qui na assemblée na élection nationale plutôt na députation nationale. Oyo ba bimisa wana est-ce que ezali oyo yé à quoi qu'on soit normalement? Biso MLC tozala proclamer 22 élus. Et puis cour constitutionnelle à 4 oyaye, totika la 17. Totika la kutumukie mais likolo ya jurisprudence kibuka. Ça y est, aux di malao ke bozongani na bino UDPS na la muka bazongi. UDPS na biso tozali kota la même direction. Tozali kota la intérêt ya peuple. Tozongani te yazali na pouvoir. Biso tozali na opposition. Mais dès lors que moni que ba intérêt ya peuple ezali mis en jeu. Oyo ko sala que lobby azala na problème à côté nanzela nous on encourage. Pourquoi il faut marcher? Mais justement Bolandi DPS. Pourquoi il faut marcher? Toko marcher parce que marche ezali consacré à Wawa manifestation. Ezali consacré na constitution na biso na article 26. Oh ya biso manière ya ko ganga, ya ko loba, ya ko dénoncer na moi ki bondokyo et salama qui n'a parlé du peuple toponi ezali marche. Mais na ba réseaux sociaux tozali, on est en train de commenter ceux qui paient ba idée oyo bimisi ya ba pétition. Oh, nous sommes sala. Mais on a déjà avancé parce que chef de l'État, lorsqu'à Sala qui discours à l'occasion en fait indépendance, a effleuré à lobby de façon lapidaire position oh y a la vision la quant au choix où est dégagé consensus. On ne peut pas accepter tout que dans l'élection déjà dès le départ la moto oyo bisoto boyi. Mais marche rolongola ronsarte. Marche que marche nde mutu et ça là que ba révolution et ça malaba mboke belé marche et ça là que oyo tomona ki na 2015 lorsque balinga ba changer régime actuel régime plutôt passé il a changer et modifier constitution ba luka ba zoa kibo konzi mboka na biso etika maboko na bango marche ngo marcher na banani bino boza d'abord na batuté pour le moment bo marcher na banani Babemba nyonso wana président no MLC est-ce que Bemba d'abord ozala marche bozo bimisa bala bato na balabala bato bakoya kokufa lisusu Jean-Pierre Bemba kozala te Moïse Katumbi na balabala kozala te Fayulu aux États-Unis colonel bloqué avion zomona na tête lelo nazo réponse Jean-Pierre Bemba oyanga président ya MLC akoloba lelo na après-midi akozala est-ce que akoloba lelo na après-midi mateke Bemba kozala marche wala na zone di mateke ngai na boyi na pesa oya na bimisa ye maloba akoloba na après-midi kolobeza la problème te ko sala émission kabunda kitaki na balabala ko sala émission lundi ko comparer na boyi ba comparaison non na sali comparaison ala te la sali na memi on a logique ya bato babengi marche bango mo bazaki na balabala kabunda zaki na balabala po bango bato babenga réponse oyo tuni ya président Jean-Pierre est-ce qu'akozala et ko pesa malelo na après-midi mais ngai moto nazali boso na ona kozala na ko kende na équipe nanga oyo ya moamba matete lemba ki senso limete kingabwa to sala jonction na équipe ndenge programme epesami to kotambola nga na kozala yo kozala na terrain nga na kozala na terrain komona ngai na kozala oyo ngai bandeko o to botama na bango papa moko mama moko bakozala oyo ngai madame akozala donc biso to kotambola nga na vanda kana poto te na vanda na Kinshasa absence ya président Fayulu na premier ministre Muzito ezali pona ba contrainte oyo yebi ba kangami na États-Unis mais de cœur bakozala na biso Tokotala. Ouais. Tokotala. Todo zonga pona osilisa. TV za radio te est-ce que bandeko na ba marché? Pourquoi IDPS? Pourquoi bandeko la muka bango nyonso basangana ki te jour wana bazala ensemble le lorsque ko kabola. Bo tokotala mokolo lendi est-ce que IDPS peut akoya ko accompagner bandeko ya MLC
na bandeko ya lamuka pamba te na mukolo ya IDPS na monaki bandeko ya lamuka ebele pe bazaki na kati IDPS lundi est-ce que beaucoup accompagner pe bandeko wana eza question parce que na moni pour le moment makila moi adeno bozara na robino nyonso wana eza kosala likambo économie na uti ko tuna yo pourquoi beaucoup marché pour na dollar te tolanda na ministre économie nazo zonga ministre économie on va suivre d'abord une image et puis tolanda nazo pe sa collègue na ngai sango wana zali à Saint-Alphonse père Hugues yé asalisi quand même Salomoni basango ils vivent quand même pour les autres faut to lo bayango église de réveil vous devez aussi vous réveiller na kati ya biloko moni basango sango atongi école sango azosala basango bazotonga bazosa kire ya église na yo oui Saint-Alphonse ça c'est bien ozomona quand même basango bazosala quelque chose pas ezali ba kosunga population église de réveil ba pasteur ebele bazui ba bongo ba voami mais ils ne vivent pas pour des gens et on mona ba église de réveil quand pasteur azana mbongo mais même entourage na bato ba na mbongo te bato baza ko souffrir au mona protocole a cause la non ça pas ta protocole ya kotengama muto azolanda pasteur ana chemise gorge ya roi bavete ya munene menzoka a benga muto ana dadi ana mutu ngamuna à un certain moment c'est incompatible. Si Dieu bénit l'église, il bénit son pasteur. J'aime quand même ce que les catholiques font quand même à un certain moment vivre pour les autres. Suivons ces deux éléments. Comme ça, ce que tu bête dans le plateau à Souka, au passage, ils ont obligé. À tout à l'heure. C'est un contrôle économique ciblé qui vient d'être lancé par la ministre de l'économie nationale ce jeudi 9 juillet 2020 au Salon Rouge de l'hôtel du gouvernement. Entourée du vice-ministre Didier Okito et du secrétaire général Célestin Tuité, la patronne de l'économie nationale, Akasia Bandoubola Mbongo, a été claire et précise sur les résultats attendus de ce deuxième contrôle qui se veut efficace avec pour mission ultime, vérification de baisse effective des prix à la suite des mesures sur la levée de la TVA. Nous sommes en train de vérifier la structure de prix des produits qui sont sur le marché, mais aussi la vérification de l'affichage de prix. Mais dans tout ça, ce qui est important, c'est l'efficacité, c'est l'abnégation, mais c'est aussi le résultat que nous attendons de ces inspecteurs sur le marché. Nous ne sommes pas là pour tracasser les opérateurs économiques, mais nous devons, au-delà de tout, contrôler les prix appliqués sur le marché pour juguler ces temps difficiles que nous sommes en train de traverser dû à la Covid-19. Alors, les contrôleurs du ministère de l'économie vont s'atteler à vérifier si les opérateurs économiques sont en train d'appliquer à la lettre cette mesure prise par le gouvernement. Sinon, pour les opérateurs véreux qui pénalisent les consommateurs finaux, trouveront la rigueur de la loi. Akasia Bandoubola Mbongo appelle les inspecteurs au patriotisme, à l'abnégation, la sincérité et au professionnalisme pour obtenir des résultats escomptés. Entre-temps, l'effet Akasia s'est fait sentir sur le marché congolais. Malgré l'inflation du dollar, le prix de plusieurs denrées alimentaires continue à baisser sur le marché. Le peuple congolais doit acheter à moindre coût. Telle est la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo qui met le peuple congolais au centre de ses actions. De la paroisse Saint-Alphonse de Matete, Monsieur l'abbé Hugues Ndongisila réhabilite la rue Tomba dans la commune de Matete. Cette route qui est restée pendant plusieurs années dans un état de délabrement très avancé. C'est avec le moyen de bord que le numéro 1 de la paroisse Saint-Alphonse apporte un ouf de soulagement à la population de ces coins. Selon les usagers de cette route, la main forte de clergé catholique est une honte pour les autorités provinciales. À cette occasion, ils ont exprimé leur indignation vis-à-vis des autorités et leur gratitude à l'endroit de l'abbé Hugues Ndongisila. C'est honte pour Namboka na biso, mboko bazwa koloba ke toza na état de droit alors que ezapo na ba pauvre pour na batu mususu alors que mboka oyo pendant 18 ans et beba ya kobeba bukumestre ayokata sonité ya kotimola mabele ya batu tala bien baterase ndenge zalaki kanisi oyo ya kobongisa nzela ya Tomba ezaki likanisi na biso te ya mesela bete ye ezali azobongisa paroisse Saint-Alphonse. Alors tant azali kobongisa ngo ba débris biloko ezaki ebele nde ayokaka ndenge ba Kristo balelaka nzela kokotela na église za pasi ba transport soki wana embouteillage nde likanisi wana sikoyo elamuki na ye
badebris nyonso ezali awa nakoki mpe kozwa yango nabongisa mpo bakristo bakoya kokota bazwa quand même esika nzela ya malamu ya koleka ezala mpe mpona batransport ezokoya ezokende kingasani nini bazwa quand même nzela ya koleka malamu. Lelo toza surpris mosali na nzambe oyo aza kutu pas même na compte sa gouvernement a pensé pour na babita ya matete kinelo mituka eleka facilement mais pour na misala na vraiment to apprécier ye nzambe asunga ye puisque lelo toza suna ba difficulté mingi te nzele komi ovable. Signalons par ailleurs que Monsieur l'abbé Hugues Ndongisila a posé ce geste en tant que père de famille pour permettre aux fidèles catholiques et aux usagers de circuler librement après quelques années de souffrance. La réhabilitation provisoire de la route Tomba ne sera pas faite. Très bien, merci beaucoup. Bon, mais quand même, qu'on salissa bateau, bon vivre pour un bateau. Pasteur et église de réveil, naza ko insister. Ozobenga bateau, ba chambongo po botonga église, botonga la nzambe. Mais so ba ko vérifier mikanda église ezande na kombo na yo. Ezande na kombo na yo. Et puis otie moto aliboso yo yami bale mama, yami sato bana. Ata frère wala ndio na sima. Soki ka frère anoko mo réclamer moi indemnité de sortie to ba prime, to ba honoraire na ye. Au bois qui est na satana au la qui c'est une église pour yonde mukolo cher et ces frères là baza ba victime na kat église bangonde ba bonde laka bangonde ba sala ka kirida bangonde ba kinda gagner soki ko gagner ba am bangonde ba sensibiliser ta kat église yo ya ka ko telema bazo bengo dadi mais bangonde ba simba ka église botala pe bato wana baza pembene au sala quand même bien veste nos sont ba $700 tala quand même évangéliste même na tombola bazo boya ye pour elamba nezo suka na 3000 même tombola ba ko boya ye bosunga bato wana po ba sala misala mala. Otali quand même, mais ça, juridiction au Matete. Oui, Saint-Alphonse, c'est bon. Comme on a Hugues curé dans la paroisse, dans la télévision Boézé et Sengo, Monsieur Abbé Hugues a benga kingai, a solo inangai, a ebisingai, misala wazali kosa na paroisse. Ngai moko pina zali komona na tuna ki à un moment donné, ebisanga ozokambongo wapi. Na ko ebisa bino lelo paroisse Saint-Alphonse. Na évité ce qui était côté de Matana cathédrale, moins encore dans Sacré-Cœur. Et comme reconstruit un azobenge bâtisseur. Et puis singai honorable Tobuki, Totongi école, Tobuki secrétariat, Toni Totonga bâtiment asika. Tobuki clôture, il y a solo abuki clôture mo mba renouveler. Biloko etikali na sea wa moya ko bimisango ezalité, qu'est-ce qu'on fait? Na hésita quitter na tindi pelle na ba camion. Et l'ongoli ba salité, comme moi je suis occupé, yé moko orientant moi que no kunda ata mabulu oyo ezali mosala ya ville na gouvernement central. Asali yango chapeau bana sango Hugues les bâtisseurs, Nzambe a pambola ye, asili sa misala à Saint-Alphonse cardinal yo kabiso tikaina no asisa misala à Saint-Alphonse, soka sili sia que ne peut kobongisa ailleurs. Très bien. Voilà, merci ngana pesipena longonia et sengeli to sala boyko sala malam. Alors, on va petit à petit vers la fin. Tokomi penza de yana suka. Marche na bino eza confirmé pour na lundi le 13. Beaucoup melaki déjà hôtel de ville. Tokomela ki hôtel de ville a pesibiso réponse à lobby état d'urgence ezo permettre te to sangana. Même réponse à pesa UDPS. Ndenge moko le même jour, tout ça kuna le même jour. Ouais. Mais lorsque yazo betali solo à état d'urgence à talité inauguration il y a hôpital au uti kosa manantele ya maman Olive. Batu bazalaki plus de 20. Est-ce qu'à mon avis, on a posé la carte à ma belle, pour aller à Pékisagité, pour aller à Pékissi, bah rencontre nous sur Salamité, à on a Katia ville, Banda to Bandi, état d'urgence. Nous pensons que to zélaté, to ba lever mesures et état d'urgence pour to réclamer désignation ou to bengi frauduleuse et Salami na futur na combo ya futur président ya Seni. Donc biso to marché les 13, bana Kinshasa ou bozali ko landanga iboyo ka bien. Ngai nazali mo ponami na bino. Bon, ponaki biso toke na parlement pour que nos sala mosala oyo bino bo tindeli biso vous allez komona ebele na kati ya bamboka o bovandi na kati ya ba commune na biso ba quartier ba rue mabe o bozali komona bino no siboko kende te bo pona 500 députés sur la population congolaise est estimée entre 80 millions na 100 millions poto kende kolobela bino mais ba ya biso mososo ba kenda kuna bazali ko sala mosala ya ba plateforme na bango na ba parti politique na bango intérêt ya bino population bazali ko sala yango te yango biso to boyi to lobi lundi to ko telema to ko tambola
boya ebele bandeko na biso oyo batambola ki ya ba mouvement citoyen ya UDPS na ba oyo bakotambola lobby kuna boya to sangana le 13 to tambola bakonzi ya mboka bayoka tozali na ba coin ebele to ko bandela ya ville mais oyo nga na ko point de chute kozala na espace au to bengi triomphal liboso ya siège te to keno sa na kata palais du peuple to koma na kati ya palais du peuple te biso to ko suka na interfédéral na biso ya MLC to koma na palais du peuple te oyo biso ezali symbolique tozali ko marcher pour ba konzi ya mboka ba comprendre que tozali d'accord te lokola tozali d'accord te kotika moto bango ba poni wana na makasi akende ko kamba biso et que c'est la plus grave que Oba Komona Siko. Ce qui va maintenir Karonsar Maloma, Bino Bosan. Va maintenir été. Kokenaïon Swango. Va maintenir été. Ozo Kansa Kokenaïon Swango. Mais papa, Bino Bolingi ba Congolais ba kufa combien to Ronsar Malonda Lingi ba tuba kufa combien pour y a se retirer. Yango moni Nemi à comprendre bato FCC ba comme isko ça la lecture pe pour na bino. Nemi Mouina a compris, il a dit que ba manœuvre ne bozo créer dilatoire, ça juste pour qui ma élection bozo linga bo retarder. Bino opposition ba na droit erreur te dans 2023 vous devez impérativement organiser les élections. Ba manœuvre bo bando créer siko lingo la kisaki na 2023 bobo pe sa biso ma ponomi. Oh Joseph Kabila ça mesani sa biso cause la élection 5 ans après chaque 5 ans après. Ba nani ba organiser élection en 2023. Ezali parti au pouvoir non? Parti au pouvoir, ezali plateforme et Sangisi FCC na cash non FCC muteza majoritaire comment est-ce que yé azali na kati ya pouvoir akoki koyebisa biso que biso tolingi to retarder élection est-ce que azali directeur de cabinet onga na yebaki ne minem to pesa biso leçon ya glissement il était directeur de cabinet au lieu élection salama na 2016 et salami 2 ans après glissement na namto a chapota ki yango qui l'a encouragé parce qu'il y a directeur de cabinet à chef de l'État. Conseil, il n'a pas chef de l'État de l'époque. Hier, Azalaki, kaka directeur de cabinet, na CESAC, mandat, il y a représentant, il y a Bino, structure réseau géré Bino. Et ça, là, glissement, il est déjà 3 ans. Il y a Azalaki, na Kati, non? Qu'a-t-il fait? Faut pas corriger une erreur par une autre. Hier, Azalaki, kaka directeur de cabinet, à Moni Sénat, au lieu de 5 ans, et ça, là, 12 ans. Hier, Azalaki, kaka directeur de cabinet, à Moni, député provincial, Bazaki élu pour 5 ans, bah, ça, là, 12 ans. Il était un peu sur l'élection à glissement. Bangonde bazali ba hauteur ya glissement. Biso tozali na opposition. To lobby élection et en 2023. Ce n'est qu'une question une question de volonté politique. Ba tant ba pesa biso pour na recensement, ce qui ni ezaralokuta avec un peu de volonté politique en un temps record na 2023 tokosala. To boito kene na élection na ba condition tozali biso opposition. Tosenga ki to ça la réforme ya loi électorale au kondimate lelo boye ezana bato bazwa ba plus de 10 000 voix 20 000 voix et bazala proclamer et lutter parce que loi électorale ba imposa ki biso bango bato ya pouvoir à l'époque et ça dit que moto azana 1000 voix lelo ba benga député national ou azali na 20 000 voix azali proclamer parce que bango basala ka loi wana biso to ko kondimate continuer balongola biso 2 tours na présidence est-ce que vous voyez que deuxième tour wana et ça la kamakasi poto dans la cohésion nationale parce qu'il y a aucun candidat je dis bien je le répète aucun candidat congolais a ko la candidat président yemoko asala unanimité na Congo mobimba moto na moto azala ba coin ya contrôlaka ce qui ba sangani liboke nde sala ka force lelo boye tozali il semble les lobbies sont pas comment benga biso ba député nommé alors que ngai na bien en âme et conscience je n'ai jamais été nommé moi j'ai été véritablement élu ngala zala député to na ba ko na ba TV ko ya ko yembaka ko fingaka j'ai été élu par la population parce que ngana kendaki face à face phare à phare na population to solo là nyonso zolo bozo attaquer ba nationaliste alors na lingi na ba nationaliste ya FCC ba oyo bazo bundisa impérialisme ya mindele nazo kende ngo na ngai lelo to komi koyoka que ezana ba député to zana bango na hémicycle bazala jamais candidat otali liste na bango définitive ya ba candidat ya zalate mais du coup aza proclamé tout ça c'est qui ezali ba réforme au biso to lingi to sala na audit comment est-ce que loi et lobby ceux qui votent et sili yo président ya bureau de vote il faut afficher ba résultat ou afficher tes conséquences nango ezanini ba lobby ceux qui votent et salami na bureau de vote et sili il faut pesa ba témoin au bazali wana ba PV yo yebi ba condition biso to leki na 2018 les élections ont commencé neti a pas na moi na ba 18h na ba place mususu lorsque élection est sili ba boy ko pesa ba to ba PV to kei na ba contentieux électoral
tribunal les osenga biso cour d'appel comme cour constitutionnelle, il faut y avoir des preuves certifiées, des PV. Alors que Baboye Kopesa biso, c'était fait à dessein. Quelles sont les sanctions qui ont été prises justement pour na kobongisa que biloko ya bongo et continuer comme ça la matin en 2023. Très bien. Na bamboka mosusu na Afrique, tout le monde a annulé ba élection pour na ba irrégularité. Pour la Congo comme ça la matin, biso to linga ki liboso to bana na réforme avant to na désignation na ya candidat. Parce que ceux qui t'ont réformé, to vendre ici ba loi bien n'importe quel candidat roya a ko relégaté parce que mi be connu très bien. Biso. Devant la constitution pour émission nationalisme au rayon que lobby awa. Ouais. Kasi FCC ba nationaliste. Parce que c'est impérialisme. Bino bozangi parti, bozanga place ni. Oui, FCC za ba nationaliste mais au ti koloba que il y a cette armée où ils na kati ya RDC. FCC atika ki mboka na état nini ba frontière na biso ya kindenge nini. FCC atika ki économie na biso ndenge nini. FCC atika ki situation à droit de l'homme ndenge nini. FCC atika ki éducation nationale ndenge nini. Nationalisme lingo la kisa bolingo ya mboka. Soko za na bolingo ya mboka okosala en sorte que biloko na uti kotangela yo kaka ya moke ezala nanzela alors que bango batika ki on a ba condition bongote. Très bien. Donc masola nationalisme ba beta pas batu mususu bangote. Très bien. Tombola rasma boko to sala résumé. Mise Gomina Souka, je pense que vous avez dit l'essentiel. Ngai soka élection ko zabona na lo bango siko. Na lo bango siko ka mingi te tombola na maboka sina tunana. Uti ko ibsanga ke bino na IDPS oza famille moko. Oui, IDPS uta na lamuka. Aza mwana na biso akenda. Mais lelo abandi ko sutuka, abandi ko comprendre que atika famille na biso. IDPS à lamuki. Oui, à lamuki ko, a sutuki. Yango moni akomi ko zonga na nzela. Et puis obisinga, otombola mabota, obisinga batu nyonso yo bakufaki na marche. Au IDPS organisé qui makila neza na mutu ya malonda. Mais papa, biso to tambola pourquoi? So yingai na kotambola lundi et que na kozonga ndaku na ngaite et que na kokufa likolo anani. Parce que ba imposer biso candidat, candidat na lelo so ka lobby lelo que ngai na zongi sima na kozala te. Lundi biso to tambola te. C'est-à-dire makila ba congolais zali ko sopana zali pona malonda. Ah ouais, c'est-à-dire le que lundi bino bokozala na balabala et que Bemba pe akozala. Bemba repé sa position na lelo na après-midi. Na boyi na bimisa information na awa yende mutakoloba. Très bien, merci beaucoup. Toyambaki Raphaël Kibuka, honorable député national, moko ya Lamuka, molobeli ya MLC, abengi bato nyonso lendi bazala na balabala. Ronsa Malonda. Omoni sokozo ke na nzela zambo omoni soso na tabambo eza su musikati. Mwasi wana Mafilo. Komone Mafilo? Mafilo. Mafilo asubeli. Mafilo asubeli. To condamner subeli wana. Subeli wana to boyango. Mais heureusement que zalaki Mafilo. Bon so zalaki shege atiki loko. Olinga ozande nini. Biloko faut éviter yango. Na lingi na yebisa na bandeko nyonso oyo balobi kete na omona lokola bandeko oyo ba ko organiser ba élection te. D'abord nga na lingi élection en 2023 au lieu boluka ba bulletin de vote boluka machine à voter to sale la bill. Ndenge basalaki na ya jamais. Ya jama pola na ba bill. Bachaka de tono moko ya vert mo ya rouge obo aka ba bill. Mutu apola na PTP à Longwa. Na lingi na yebisa bato ya ensemble, bato ya FCC, bato ya IDPS. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Et Kendaki au Capernaum, article 70 de la Constitution et l'Obiboy. Celui qui commis en 2023, Félix Assalisi Maponomité. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, ça dit Félix Tshisekedi, président de la République, va rester en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président. Ça dit, ce qui m'a pronommé ça, le président va rester en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président, même en 2032, dit la Constitution, et mieux interprété par les constitutionnalistes élus par Sango Mokonzi. Bosole Sili. Oui, il faut l'aloba. Mais il faut la mobilisation, il y a population. Allez-y, allez-y. Autour il y a une question à Goloba que totambo la raté pour la lipa, totambo la raté pour la unité. Mais on dollar totambo la raté. Base ya kobonga ya mboka ezali alternance. Mais alternance est salami na ba conditions ezali requises, recommandées par la loi. États-Unis, France, Bamboko tout le monde a développé pour les développer chaque mandat président a sala oyaye mosala a chaoye pierre à l'édifice.
biso pe tolingi ba maponamier salama justement pour corriger makambo nyonso tozali kolela lelo na bengi bana ya moamba nyonso. Très bien. Ngai honorable Raphaël Kibuka, bana ya Ngaba, bana ya Lemba, bana ya Matete, bana ya Kisenso, bana ya Limete, na sengi bino boya ebele lundi. Toko ibate, toko bukate, toko beta policier te, toko tamwa na respect ba règle barrière. Toko tambola plutôt ndenge mibeko esengi biso, toko longwa na Matete, toko longwa na Debonom, toko matati na interfédéral à MLC poto la kisala mokili que tu ali contre désignation ya candidat oyo ba imposer biso la CENI. Et puis boko soube la photo te biso makamwa to sala ngote. Vous appelez la bachege pour ba bota te ba ozala te. Te to sala. Très bien, vous sur le Sili, on se retrouve le lundi. Univers Service, en partenariat avec les universités Gomel, Surprise Elf et CSU, organise un test de bourse d'études pour 6 pays, dont le Canada, Chypre, l'Ukraine, la Tunisie, la Turquie et la Biélorussie, qui aura lieu le 27 septembre 2020 à l'Université protestante au Congo IPC en sigle à partir de 11h. Pour y participer, appelez-nous au 081 15 75 330 081 15 75 330 ou au 089 240 66 et 64 089 240 66 et 64. Hâtez-vous car les places sont limitées.